Oh, bamona yango. Bamona qui? Biso to satellite. Ngaka etseka ngamu na remarka ki yango. Biso to za satellite. Biso to mona ki yango. Liso na biso ya likolo. Biso kaptaka. Bon, na ebite so ezadi ya kwa fo benga ko sola ne ko tuna e ponga na ebite ngala nga mupaya na mboka. Omoni elo monga na remarquer. Ngande na zarabo nde na vivaka. Ezate soki Jubek oza na ranking na cameraman. Omoni ngala kamde wana so cameraman to tambola ranking na ola etsangate. Nga biloko wana te comprendre. Donc j'ai vite compris que non peut-être pour ba moninga na ken ba moninga to tambo na ken yango esali ba polémique na bango na ba ranking baza na ngona ba ken ekotisi biso na kati biso na sotoko na kati wabo na ebite pour la nini abete nga karapo elekele na ngamoko na tuni kuna na biso na mto zaki na na biso j'ai la pesa ngambo tete pour ani elekele na nga na ebite pour na nini na pesa ngambo tete na yo comprendre que non peut-être pour na zana ken moi trop yango esali que yango salika ke no abetanga kara na ebite peut-être des arts nango. Bana Brazzaville, bana Angola, bana monde entier, ska bolandanga na tango na pesibino ambote belé partout ici ka bozuli Bakou, malama rolandanga votre humble serviteur dit de Jubek frappe encore l'homme qui a l'image de Dieu, le frère de Jésus-Christ, combattu mais jamais abattu, imité mais jamais égalé, descendant ya papa Nabiso héros national papa Emery Patrice Emery Lumumba en tout cas bambote belé na cadre émission abiso a film na fimbo babi film na de makambu meilleur site auto beta d'information par rapport à image donc tembezate na mbel bino moko ya confrère na biso na kombo ya Junior Malele o leo to ko panza Giras Malele moi en Afrique du Sud moko ba confrère na biso leo to ko panza teke na ye balobi biso kin polémique na polémique pito pale polémique na polémique film na film polémique na polémique aussi là jamais pour mkolo polémique aussi là en tout cas nga de Jubek frappe encore l'homme qui a l'image de Dieu na buka caméra Giras Malele mon frère bonjour Jubek boni à merveille bonne santé ouais santé ça va vraiment na sepeli na kei ya fimbu na fimbu depuis na Kinshasa ba séjour ele ka bien na zapena ba ta fimbu na fimbu moi chaque jour donc voilà boni Afrique du Sud otika ondeni kimeali. Oui, mboka za kimia na ndenge nango malgré mai yeko mena ma problème kala te mai possible mais na si ba ozo solution kala mingi te donc mboka nango kimia na ba climat na bango ba moi makasi na mi pepe donc mboka ça va. Alors Kinshasa la belle de Tolobaka et yambi ondenge nini ba massa no ba confrère na yo ba journaliste ba artiste et musicien ba yambi ondeni akeza ki chalere to eza chalere ti. Na bat ba monaki ba monai dans aéroport mutali boso ko zonga aéroport ken piana ak pena délégation ya film na fimbu ba akina ba maître Balex donc na PCP mbote place azali ba yaki pena bazunga nde aéroport ti awa na mabele na bango na kitambo ken azuli nga mo hôtel mo ana kitambo na yo vana na kitambo akay zaki kitoko malgré na zaki mo ba kusa mike pona mona batu mususu na zayana ba kusa ba papa na mona ka papa ba nini mais 2 ou 3 jours na kende mona wata ayambi nga pe kitoko donc kitoko nyonso leki kitoko Giras Malele ebisa biso yo uti Afrique du Sud awawa na kata mboka na biso Congo to ça artiste belé pour ne pas citer les noms oyebi bango nyonso artiste nini oyo tiki na Afrique du Sud azo cartonné que disque nezo beta partout artiste ni aza ne pas na idéologie na niveau Afrique du Sud enfin pour na koloba toko marché ba moté moni na musique ya Congo album oyo ezalaka na succès oyo bimisika album so ebimi na mne na biso ba libanda kuna biso ta mboka mo bat ba anglais. La musique est dominée na babara ba congolais to na babara ba sud-africain na habité eza na bar ba congolais eza na bar ya ba sud-africain eza na ba boîte de nuit album yo ezo beta
Non, album pena c'est trop dire, album c'est trop dire. Mais banzembo pe ya ba musicien na biso msezo kana net nzembo affaire oya zonga moto tala sime bande ko yokana héritier tant bem bimaki bem yokana Fabregas tenga mesala succès na zikida pe tant na we na tiki pe zikida ça va fali pe banzembo na beti oyo ya world zo beta nango l'onion se zo beta nango pas mal na ba milliers na biso ba congolais ezo beta nango na milliers so congolais zo beta nango c'est que c'est bien musique congolaise toujours na top bongo de to lingara biso toza pena ba guerre to bundi la musique congolaise to lingara jamais musique congolaise est quoi ya par rapport à la musique monsieur étranger musique congolaise est toujours l'icolo en Afrique du Sud précisément c'est une ville nini on va dans la ville nini bon on va vendre dans Cape Town mais na sala trop Cape Town Jobour trop Cape Town Jobour mais siège nanga vraiment ils à Cape Town ils à Cape Town siège ils à Cape Town mais yebisa biso na yoki selon quand ba yebisa ba confrère musu ba bike ndeko na biso Jaël Show yom to simbisa micro est-ce que c'est vrai ou c'est faux ah qui ça me rappelle mais oui c'est vrai Jaël Show Jaël yé nga bengake Moana. J'ai la zapena Moana palais petite terre propre. J'ai la zana nous à part nous makambouya ba. J'ai la parmi ba petite terre yanga. Ndenga mboka j'ai la petite terre nanga. J'ai le fena ngam na simbisa micro. Pas comme makambouya ba micro ngam na simbisa micro. Yom to simbisa j'ai le micro c'est bien, je ne dis qu'on vient pas mais biso ngana satellite. Pona moi na ken piana, abenga ken piana satellite. Ngabe na satellite. Donc on a la liste mo likolo ngone mona makambu même au fond et batama e bombana. Ba bisinga ke lobby, oza na répétition artiste na biso, héritier Watanabe, boss love que je salue. Hein? Par lobby rap ya la show en tout cas, ambiance très très chaleureuse mais ndeko nanga le kechu. À côté na j'ai le show les que tu as pêché au mbote mais j'ai la bête au cara le roi utaye bayote le roi la mona yote le roi bo vivane na Afrique du Sud le roi yom do simbisa il sangouté il a qui sinine vraiment oh ba mona yango ba mona ki biso to satellite ngaka tseka ngamu na remaka ki biso to za satellite biso to mona ki yango liso na biso ya likolo biso kaptaka bon na ebite so ezadi ya kwa fo benga ko sola ne ko tuna e ponga na ebite ngala nga mupaya na mboka omoni elo monga na remarquer ngande na zarabo nde na vivaka ezate soki Jubek ozana ranking na cameraman omoni ngana kamde wana so cameraman to tambola ranking na ola tsangate nga bloko wana te comprendre donc j'ai vite compris que non peut-être pour ba moni ngana ken ba moni nga to tambola na ken yango esali ba polémique na bango na ba ranking bazana ngona ba ken ekotisi biso na kati biso na sotoko na kati wabo na ebite pour la nini abete nga karapo elekela na ngamoko na tuni kuna na biso na mtoza ki na na biso ah j'ai la pesa ngambo te pour ani elekela na nga na ebite pour na nini na pesa ngambo te na yo comprendre que non peut-être pour na zana ken moi trop yango esali que non abeta nga kara na ebite peut-être des arts pour nango na ebite peut-être gratis na nengo wana pena mutala sa konzela pena o ignorer ça bien té par rapport à image yebisa biso Jires Malele relation ni bozana na artiste et musicien héritier Watanabe héritier Watanabe et le bien mo kabenga biso bana palais wata ba pena oh bana palais de toi bana palais biso moni bala team wata o pesa la malelo nde salami bala team wata eza bena biso de rolo bagana to za lo ba parents à la team na nene to moni la team ndenge zo botama goga azam mutu mo ya lingana ne batu wata boko za place mo boye boye bela benga ni bino tu me ando benga su mutu moko kande bozongi su kande bozaki donc wata za ngabe ngé père spirituel ngabe ngé père spirituel parce que à côté nga esprit moko boye ya obanga batu te esprit moko boye na jeune âge na obanga te na ola ta propre na oluka pena zo na lar na za na monya bien donc azam mutu moko côté donc toi na relation bien taka wata futela nga batike musu na rolo bate donc na rolo bate mais mon kiloso ignoré ba bino besoin lui wata na erreur bozawana ba bino ba Dabs Luzolo ba Karine ba tonton Juvenal bazali wana boza ko apporter et l'autre côté bozane ba flatter auprès ya artiste et musicien héritier Watanabe bo apporter que logo mongoté donc eza kunde boza ko détruire orchestre omoni Jubek na rolo banin différence c'est entre nga moninga entre nga Adams Juvenal Karine différence c'est ça total ngala ba to ande moti Karine asala ba business ndinga salaka po wata za vena epe kaka ya kala asute na wata Karine kuna ko kote na makambo te ye azana makambo na yende ba sala ba makambo ba business so big na to nui wata nere otangi Juvenal otangi nani Adam Suluzolo na ebite nga netinga boy nga na ba mon nga to ke no répéter wata lo na filmer na ngate ngaba wata na bimalo wa chroniqueur te na bimaka mwana ya palais na zapena mwana ya palais na kota na kata palais
Tu comprends? So dans ta ça une émission, tu ça une émission. Tu zani na Jobu. Tu zani na Johannesburg avant ngana bu, tu zani na Johannesburg. Wa ta komi, tu commande même jour. Ya komi ba 19h, nga komi 22h. Na kiti, na kuti un hôtel na Santon, place en Vanda. Na kuti wana pesi pe bon séjour à Kinshasa, mon vieux casque cassé avec les poissons de Jobu, on a vu que m'a belé déjà c'est bon. Mon vieux Aimé Kapongo, Fabrice Zombi, Ramazan a mis na pesi nombo te batutu ba Jobu ba Holanda nga ba manek sinda ni bino to nebi ke ba Holanda. Alors na komi wata tuna. Malelo komi. De ça veut dire na mona parler. Moni badams ba juvenal ndongo zolo ba na intérêt na ba ya ka lukana la team. Souci à la team, souci héritier zalaka. Rankin na oza nango na etaliete na mutu kinga na mutu songolo ko ele ma solo anate yele musala oyo ko tombolo kese nae ko ele ete ke no soki kena sala nini soki na sala nini oyo se kitomoni erite to a peso ta na te ko tonga mutu place yaza yeba yeblo ko na panele kati aba donc loba ke tozo bomo qu'est-ce que c'est trop dire et ça na batu oyo ba na bentero ba yeli musu ba yeli intérêt voyage musu ba yeli intérêt itape sa ke mbongo musu ayeli abima kamela whisky okapapa donc mutu amtana intérêt na yeli na orchestre wana biso to wana souci na biso la team wana batala kango batala depuis la team ebanda batala kango pena ke non ba compter biso to comme la 3e année en 2018 première concert en 2015 comme en 2018 batala pena ba marqué bakal voyage à Paris ya ba kende États-Unis ba bloquer ba mona ka ke non wata zo kende ka zo kende ba tusko souci na bango za bazo benda comprendre système ko benda ka po wata kita mais tellement moi nzambe to kena bango kaka to kena bango ka bongo donc bomo qu'est-ce c'est trop dit Jubek ko bomo c'est trop dit batu na mutu ya intérêt na yela kuna ba biso sko to aba na parler bi ko so na parler est-ce ko ndima pa bino chez bino e dinda mayoza wana to mira luna ne buka nyoza na la boy ko changu ondimango ondima te biso to aba na parler to zana wana to lingite orchestre na biso ekweya to zalaka wana ba oba ya po orchestre ekweya o mona baba ndoke moko banoki mapena basundo l'orchestre bakena bango biso utikala biso to aba na parler e baloba ke wata nyoko la rabino mabe anikisa no baketch agangela bino kwa bana mike babima bobino kwa bana mike ba beta kamzu bambata donc est-ce que yo penza uti kupanza ba Afrique du Sud d'abord boire makila mo show yo pe asala ko ndengwa te ya bloko wana osala ngondene asala bloko wana te bloko utango pana wata ko ngela petit elle wa yo po ko ngela petit na yo so mtu anaza petit na yo so asali gafo bete mbata ogangela eza ngo normal mais ko lobaka na ko nikisa ba mikolo to ba père ba vie ba kete ba petit na ye ne ba nikaka ba ketch ba petit ya parler o bazana parler ba petit ya parler ba na parler ba vanda na parler artiste alembi yo artiste taka wata alembi yo pesa wata kenda nikaka ba ketch na benoit yo fo nikeli yo zana siko bino vivandeni bino bata promotion ya wata ya la team na ba bureau ba mikala ba simba ba téléphone ba bendo benga ba momi ba bendo ko sala boy ko jouer ba rôle mo belé bino na ba bureau ya leader wata bo vivandeni est-ce que bo vivra dans une harmonie parfaite équilibre sera parfait entre bino na bureau privé ya wata te net nga pena net ngai na bureau tout ya goga toko na muto te na koloba keno oyo te ngana bango tout osola kitoko bena nga Charlie mpaka to alene abo mona ki ayako tala nga hotel ta na komi Francis Libaya kutu ya depuis ye ya depuis kutu pa ba mo tanga ba kombo to tanga ba kombo depuis to zane pa kaporeji pa jino kapana na zaka na kapona na Libaya pa jino tito ye na Libaya sheli wata donc makambo Libaya pa kota tiba wata to lokango biso nyonso ensemble donc to linga bunu ngana Libaya yande ni foko ta koto na malele c'est bon Libaya tsak ma pompe donc ba jino ki la bax bazalaka ba kenda to zaka en bon terme donc ba Charlie Roubesh to zaka na biso na ba onoso a bon terme moni yona ebisa mutu ya mutaka na intérêt na ye pas un intérêt que non to full orchestre au moins mutu ya un intérêt na souci loko que non to full orchestre o ata o chai bakal ye a full aka beat na yo salela mais mutu ya un intérêt que non a wata faka belanga amona sikonga na sa wata vérité mo boto ya Charlie par exemple sa wata vérité mo mutu azo yo kabele trop boende nene mutu ana o ina ya Charlie que ya ki intérêt zo la art vous comprenez donc harmonie zaka nango bien o alobaka harmonie zaka mabe seka ya ki intérêt mususu kazu ya ngote yango komi bongo. Voilà, tu continues à profiter de ce mbote na ser nanga Poli Lumumba, sagesse, intelligence, discernement, na bossanité na souhait du kuna, venanga Jos Tambole, ses doigts, de longues jambes, hommes, la taille, l'élégance et les moyens qui troublent les prêtres. Na bossanité venanga Sideman, Guylaine Agrippine, na ta Hollande, la congolaise, babi,
Guylaine a grippé la Congolaise en Hollande. Maman a dit bambote belé ser nanga mutema ya pembe na kobosa note vient nanga si demande agence SK service na Anvers toujours vient nanga dona lilandu président bana bana makala nyonso na Irlande Benedict Landu Mati Matondo abosa note Tosilisie Yobongolanga esili Tosilisi fini Ouais, espoir de King, l'embiacador de King is back. Yobongolanga artiste Bino tout, bana King, bana monde tiembo zala awa na film news espoir de King andi boza ma nouvelle ya Yobongolanga nouvelle single avec JS Alice Gas Steve na pointe donc Ken Pana journaliste sans complexe bola na biso awa ndi Yobongolanga tika kombonanga yobong soki olingi mwasi ya bosa na yo te kota ye nyongo kofuta te kota ye nyongo kota my god yo nakini kuna danger bangai za shote musa yesa musa na mwa obini kuna film ya film Ken Piana danger chroniqueur sans complexe il on a se plané en one donc voilà base la Yobongolanga et puis ça prend bino tout quoi équipé papa mwana angolais mundele européen ou asiatique donc et bien ça toi minga le baté musala ka Yobongolanga world yeah check. mais lelo polémique ya makasi oyebi entre ndeko na biso Jaël Chaud na site ya kapasi yo conseil européen bango baba concert na yo aussi ya moi ba mes attentes de compréhension entre ba serno mibale ba concert entre autres site ya kapashi na ndeko na biso Jaël Chaud surtout au Jaël azaki pire petit na yo conseil européen bango mbale kena pia lobelo mo pesa conseil pa mtaki vierge somme ta vierge ta pesa conseil ta évidence là kenda kazongaki donc bango basalaka moni il y a des journalistes pour dire il y a des chroniqueurs des chroniqueuses les appels na ba misusu bayana bango ka TV po ba mona bango ça comprend ça différent donc akota na bloc wana depo mutu so aya akenda classe azoki tana okende classe atangi azu diplôme na ye aye ati a appliquer na télévision mutu mususu azaka na posa mukile ye baye donc ya blom mususu na lo bawo moni nati ba nati butoka Jaël nati ngana ko beta histoire mingi ya Jaël po na yebi bien o balobaka na yebi ndako bien na facilité o panza ndako po na yebi ndako bien ça comprend na yebi Jaël bien Jaël to koline libanda oyebi na comportement ni za mwana moko poli to aza impoli parce que nazo ka sango ana Kinshasa mutambe vie na ye Ken Pia na satellite pitopal abalukela ye on manquer respect pas mbote apesa ke même pas vie ndenge ni olala ndenge abenga ke soute même nanga sa na yo vie na ye na Afrique du Sud to simzel lisango ingratitude na ndengwana impolitesse au Jaël Chaud na conseil européen c'est pour pile petit no parler pesa moi conseil to moi de mon robo et interpeller conscience na oyebi ba oza Kinshasa oyebi ba famille ba bengaka famille ba témoin de Jéhovah comprendre oyebi wana bonde bakolaka na respect mo boy parce que Jaël aza mwana ba témoin de Jéhovah comprendre papa Jaël na maman Jaël papa na biso derrière Luko qui ya bengaka mon fils na pese mbote place aza na maman biso Anna donc na sœur na champagne overdose ya donc na pese bino mbote ya Francais Luko qui commanda Joe pasta qui omona na tanga famille na ba mobimba Patrick Luko qui Fly G donc basa bana parler to bana parler biso nyonso parce que Jaël na Afrique du Sud akola na vie ote na mona osa na Kinshasa ezolekelanga de bato juger impoli nga na Jaël impoli tanga na Jaël mwana ndako a se retrouver na quartier la tendre ni danseuse a se retrouver na quartier la tête pour famille obimbeza kuna ya se retrouver awa ye moko peut-être ando vanda place au vanda ba okangene pour so bokangi ando vanda pe pa na tanga talaka papa mama ba yaya tout ba en Afrique du Sud jusqu'au ce que na Kinshasa yo moko peut-être va pas pas koko na yo soit peut-être moi si to pas maman leki na yo est-ce que maman leki na yo a peso conseil soit peso conseil o ki maka suka suka de là se retrouver na ba quartier la tête bongo poza na Kinshasa se retrouver ye moko mutazalate
pas au kangaye donc à se retrouver hier on a chassé qui n'a pas caché là terre peut-être vraiment mais la bang yango bang balu c'est mouton même pour en faire ba vie na ye to vraiment ça mambo amo sala auparavant dans sala té peut-être bangité alongole mo mbuma bien té par rapport ils a buzz oh bango ba misi komba anglais comme on a chasse buzz moni comme ba anglais buzz parce que comme on a ba kinois ba comme on a créé buzz azu mo photo checker na créé buzz azu vidéo fini na créé buzz faut comprendre besoin c'est ça buzz donc vina ba on va vivre na bongo donc voilà ba vivre na buzz ba vivre na polémique na impolitesse. Tous continuer à profiter de sa mbote na massa na Fiston Nzala. Fiston Nzala robosa na jamais. Jos Lobota na bossa niote, Shida Ibula, Fiston Finda, Diden Zongo, vient na Poutou Manzala. Na robosa na jamais. Maître Tanguy Ruchimata, na Afrique du Sud, Maître Tisi Kouzoure, Maître Mavoudila. Oh, voilà mon ami d'enfance. Mon ami personnel. On a judo, on a deuxième dans le judo. Maître Kouzoure, c'est mon ami personnel particulier. Maître Kouzoure, what est Kichobu, Maître Kouzoure à côté de la face, Maître Zarana et tout ça la agenda. À côté de la face, malé les binoka bonega qui bana palais loin. Maître Kouzoure, la personne mote place ça. Voilà minanga, li passe nanga. OK. Personne nga bambote betango zonga, on FC toi ina de Jubek. Wana mon ami personnel. Non, pesa. Ta wana pena palais toi kana bango donc palais. Maître Mavou Fardé, ça peut Bambote Belé, Morada, Maître Gloire, Bambote Belé, Maître Bel Homme, Maître Coco Tramotina. Taille, bel homme la taille. Maître Mende, Maître de Taboga. Wa camarade nanga. Voilà Pembe. Pesa la Bambote en son Afrique du Sud. Non, pesa Bambote jouer, qui n'a pesa Bambote. Et puis bakoli nanga yaka, et puis ça Bambote tiki nzube na Kinshasa bakoli zo ate mission c'est bandagi. Oh, il y a solo. Il faut rappeler ba. Total no boy na tinde la tinde ba lien ba monango. Na ba monango. Mais balobi tonton Juvenal sangwe panzani wana Paris ana poto bani na osala émission mais biso le roi toi tu as information na source info bimike info bimike Juvenal azane na Sénégal azo souffrir na moya désert par rapport à image Juvenal na mutu na boso la peine confirmer biso Juvenal azana mboka nini toyeba Juvenal bino bomona ba titre te ngana bimboka ata bomona ba titre ka lobi ne mokonza mboka nda tunaki na répétition Juvenal aza wapi babita azali ana bamiso ba na Italie miso ba na Turquie mais nga on mona ka ba titre ana Paris donc tu ka na Paris na Charles de Gaulle na Paris na Roissy Charles de Gaulle akitaki wana l'aéroport de Roissy mais un fois bima Juvenal a kangami na Dakar moya désert zo robeta Juvenal bakachaka mboka pona mai pona mona ile nyamboka te so esimbite zonga la team ya ko continuer promotion l'autre moni Adam Suluzolo na Ken Pia na pito pale bana mama na rando bana guerre ka on a 45 bon na yebité Adam Suluzolo na Ken Pia ba yo kana te conseil ni ko pesa ba ngumi bale bon to pona yebisanga nanu Adams Luzolo na Ken Pia na déontologie na indusa na savoir faire na legi muninga Adam Zuluzo na Ken Pia na selon yo koleka c'est trop dire dans faut ba juriste ndé bazala ba juger bango mibale ba o aleki na waleki te pour qu'il na sala musala na na qualité yango Adam pas sala musala na qualité na donc tu vois moni polémique Adam na Ken ngana mona ngo e bi mablo mo ba banalité ba bon mwana Adam sa ko lo bateke Ken na yaka pa na e batonga fali na e soit Ken pa ko lo bateke no Adam sa yaka pa na e batonga héritier bata no ba grandeur ya batona mibale moni Ken alobaka akola na héritier masa na e bakola na e tant que masa na e bo banda la timu wata tala pe moi respect muke ya ye ozui Adam sipe Adam sipe ba ka ndo sa ne bani na ya Adam sipe comment ne pe journaliste pour pesa pe chance wana za journaliste a comment ne pe journaliste ndenga koma wana abanda ko sa théâtre pas présent Caleb et puis azana groupe ne ya théâtre atika na matadi bana bazo lela ti lelo atika bana tuka bo et puis présent nani aloba ya zonga dano na groupe présent Caleb baba ya zonga groupe azo ko journalisme te ya ba groupe wana ya ba matadi tutu wana na ebina ntema na ebi keno Adams asala pe musa na pe mena la team wata po aza journaliste peut-être ndenge mi mara privé ya wata a comment bon ndeka ba lo ba cameraman privé ya wata donc disons au moni Ken Adams intimité à Ken Adams na habité place ba banda soki likambeza ole koma ba TV blog mo abongo obengani bosolo li bwa da mikolo pona nga conseil na repesa ngwana bwa mikolo bosolo li ngona nga na okaki boye pona yo pete na okaki boye pona yo so comme moni ka basi ka mbabanda ko swana moni muto ko banda ka ko banda ko take muninga seka mosi basi ba banda ko swana
comprendre notre solo makambo ya Sinta na gel bango bana bango basi so bana bango swana bino boyaka bo mamoto ko na bitumba te mais mibali babana na swana te mibali faut bo solo la nanu bo solo liso moni kana biso mbeto ko kate boluki troisième personne bokoti na kati kana tala biso boye tala botuna nit Adams jour nini ken yaki pano botonga efali na ye ou soit ken jour nini Adams yaki pano botonga héritier na ye o mona donc bozo inisa ba journaliste et pas ba musicien et loko bo sala bozo inisa ba journaliste et pas ba musicien donc si ceux qui héritier yo ki ken atonginga peut-être pas Adams est-ce qu'on linga héritier on linga ken on linga te ce qu'il fallait yo ki ken atonga ki pas Adams est-ce qu'il fallait on linga ken on linga te donc tous ara so ko zan intérêt loko que je pas musicien je loko zo tika otanga ba komba baninga eza propriété luka kolia na yo luka komela na yo sala mamatolo na yo sala ba choc na yo tika kombo ya muninga ozonga Afrique du Sud quand non Afrique du Sud normalement c'est jour qui 10 jours mais mon programme moi bimi tellement les boss casse kazawa peut-être na nenga mystique a formé le 28 oyo to ko zapper na wata na nenga ya Lubumbashi ndule mweza wana na 3 jours 2 jours de ndule na nenga mystique to ko beta pe Lubumbashi to ko tuana to participer ka na ndule to mo chité déjà moi à fin pour to kabwana dans mode de la fin zakaka kin na kotika na rythme ngo ya kin babiki ya mboka polémique mboka tumba ya panza tozo panzaka so sengi to panza so sengi to ba buzo ba to lobi buzo ba vérité to lobi vérité donc mingi vérité nde yango makambo donc pour nga na ko lobaka ka na pesi mbote ka na batutu balandi biso ve na nga luso mbata na South Africa seganyan na biga no déjà alende le pays wana zoleka donc na pesi batutu mbote o balandi biso on est là. Merci tout le monde a souka émission na biso a profiter ko pesa bambote na boss Junior Mawete balobi l'homme de jet privé mutaza na compagnie aérienne abosani trésege musala na yusu pour da sona bosani bango lisumu masana nga moche musanga mobutu na yebika no polandi Afrique du Sud mobimba presque Salo Kenzo South Africa seganian Yannick Yungu Janoli Yoka Souve Sephora bino tunabika bolandinga masana nga Yannick ya next do aemi yebi Yannick Shop, donc Elvis na Shop, bino tunabi ke bolandinga. On est ensemble donc voilà. Toujours continuer à ma solo ya kini ndinga ezala. Jubek. Par rapport à image Junior Mawete les patrons la personne bambote belé hein. Babiye pe mikolo asa ba j'étais ta ramatike jet privé. Junior Mawete les boss. Mutaza na société ya ba avion, azana compagnie aérienne. Amuninga na yote. Nationalité ni congolais ou azana angolais. Wafuto tuna ken bien na pito pale po bazali ne kuna ba matene na jet. Ba déjeuner ensemble ba kanisi ba photo wa photo tuna ken piana te mtu ana ba mystique ya mtu ana mystique ya na waki ba sangona to tinda mbongo na ba 3 agences abengyo kezo mbongo na la grâce kezo mbongo na western donc mjune moko uski na 3 agences ya ko mutu mo atinde lo mbongo mbongo wa camarade na hotel Junior Mawete je confirme respect et oui Dicap la merveille respect donc venanga choisi matata na bossa no pété le vénérable maître mutambongo akisi grand maître choisi matata. Choisi matata, mon vieux, le vénérable Mutambongo qui s'y fait. Balinga ba kabolanga na jamais ba kabolanga na yo ça fait nanga parler. Tanto ça bino na ba Jubek na ba bazala. Tanto ça na ba Jubek. Tanto ça na ba Cape Town ba bazala. Ba la raté. Choisi matata, le vénérable mon vieux. Je te salue là où tu es na ebi. Anniversaire les gars qui malgré en retard. Bon anniversaire, il suppose à moi na yo tina silité donc voilà. OK, venanga choisi matata. Bon anniversaire. Hein? Guylaine Agrippine, moi ça pembe, moi ça kitoko linga on litungu la Cameroun, hein? Nakati Hollande wana, Guylaine Agrippine, moi c'est kitoko, maman na die, hein? Ba mbote bena ko bosano jamais. Venanga Just Tambole Sedou, le Sedou parce qu'on a belelo yo kaka. Maître Tizi Kuzura en direct en Afrique du Sud. Continue. Moi, ba venanga pe ba soutenir na Paris. Na Porto pardon, mon vieux Raoul Moulobo Tour d'Europe. On a pris mbote sous mon beau frère de Monaco, Gina, le blême de Monaco, donc mon vieux Jean-Louis, hein, Jean-Louis de Monaco. On a pris mbote na bosanité, Jeannot Bamba la pomme de main, nani sous la pote on peut na battre belete. On a boire 3 personnes pour bien nga tinde na code. Sans oublier batombong bana ba français même qu'on a vu ça bato faut so bango ba 3. Ba père na ba bazaka na l'enfant, ba père ba kwei. Parce que les gens français. Les gens relève, relève en bon, on relève en français. Mbongo bazui ngo siko na kotanga, metan batangi, ba commence ko ba patron na ma classe. Mais ba père batikala ba héritage en français. La PC mbote, la sanité ba na minto na Berlin.
en direct de Berlin qui est comme Misala, Landry Meya, après son mot Landry Meya, sans oublier Fabrice Yanga, na Bossanité, Junior Tamba dans le Belé, on a Bolandi, de Bolenge, de Bols, dans la jeunesse, le prince de Djobou, après son mot donc voilà. Na suki na ngara na habité sur Robak c'est sunani bon. Na suki na wana. C'est bon, merci beaucoup Maloba. Et si na profite fait pèse en botte na vie nga PDG chez dans Londres, hein, na robo sano jamais. C'est nga Gisèle Assani, babi moi na mongo. Moi ça mongo ali tabana gu, ali koko na sucre, hein. Na robo sano jamais. Président Donali landu nazolela. Salande to kana gi vie nga Just Tambole Sedwa, vie nga Sideman, hein. Agence SK Service, Maître Orly Jibarita. Hein, Kalo boutique Bambote Belé, Olivier Moulombo, mon ami personnel, Bambote Belé, Narobo Sano jamais, Jos Lobota, Diego Musique, mécène culturel en tout cas. Je m'arrête ici. Boucle. Thank you.